Kangakwe. Kangakwe. Chizele Sinda Kangakwe. Avant de c'était kita libaya baya etobodi pota izole la kwaku vanda yagola bota ma vanda tokena ngona mayoko tele skoboyo tanga kotanga yagola pona bobeba na uko tena ngoma de pa yangiama Moko boye pe libanga, moko boye pe ka libanga ane leader noka. Ba cri na nganyo sona tanga ba kombo ya bato. Tanga na kombi da pa yangiama, kombi deja yangiama vonda. Yo lingi, ala ba kitoko, azala mayele, me voza la pena mwa masolo kitoko pelele. Bana ba yangi bazo senga ninye non. Oui, je m'appelle Goldberg. Non, oui, il s'appelle Weranson. Abinisa Kishasa Europa, Azobinisa, Mondati, Diembata, Katuzo Tindika. Nalingala babengi nini? Nalingala babengi Diemba, bon na français babengi nini ko? Na français babengi balançoire, toke, balancer ba maman balançoire, c'est. Ambulance ndemu arane titulaire générique. Titulaire à la rate. Ngata na nakuta pe lobeso. Nakuta pe Diego Kao. Nakuta pe mo ambulance. C'est ba chay nde lobi tam sur remarque na ba chay d'aller devant. Fallait so bilo kama ke no boka on caisse ya koma. Vide ya ambulance ça na otile loko. Mo na ngwa. Ina tuni yo nde mtu oza wana. Yo mo na ngwa. Ngo boka ko santa vide na sens ne o santa. Mo na ngonde nini? Na mo na ngonde. Oboni ba koto yo lo ba na place yo lo ba na boyo tanga kombo. Ngana yaka na ba mututi na kati. Manje baganeya munjila balingi ngoma dia matabani maganeya nea sapo yo makite la vie ngona ngai. Et kolongwa ya ambulance ba yeko tout monde sont arrivé à Jamaïque. Mais depuis arriver à Jamaïque, c'est comme si Jamaïque a eu une opportunité moins mingi. Et puis tu vas voir même que single Ezo s'est préparé formidable. Mais tu as yende mutu, tu as fait ça la marambo. Et ça a dit quoi. Mais biso de beta na boss moko o azayi mutayi bini na coach makambo na e. Ozo mona ngana ko beta tolo ngana Golbert. Mais nzama o lo banena mutu ke yo faut coacher Golbert avant d'aller place. Ngana bumanzo tonde. Mais en réalité, quand il y a Jamaïque, l'Ingi ça va pas moins d'âme. Tu m'as en ambulance à qui yondo tire la charge. Mais tant que tu as sous un élément monsieur ça vraiment au lenga. Ngana beta trop na mboka ona kanga. Ngana mta défaite hein. C'est ba côté là yo ba tindika o effort na ota. Ba animateur wana o tolo ba bunga ba sa asuste. Ebele o ba le kana TV ba o welela loka bango ba eba animation mais ba eba animation te. Ba beti batolo ba sali o no se senga musique mais musique ya kuna te. Non frapper fort au ni matin yo lina komande na beta ba tatouage ba mona ki mission wana non wana depuis muta beta ba tatouage jouer à la Bercy à moi ngalo linga te ko tsa ba komba batu ngalo kuna na beta musique ba papa na biso ba ulo longoma ba beta bana oyo baboya sutse ba bengi bango ba ujana linanda Obeti na ye, obeti na nga osali eloko nini lindanda shipera di shikupa. Très chers internautes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro sur Congo America TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse, jeune Solara, bien comme il faut vraiment, à Salara vraiment, et puis à même à souffler la fin du mois, tant Makamwese vraiment, et ça la mande Sengara, on voit qu'elle a bien bravo, moi bien couteau, dans le sens que moi propriétaire, moi-même bien bravo, le premier artiste à la presse congolaise, dans la cas on a pas au servir bien.
Bino. Aujourd'hui, nous sommes à la Zamba Playa. Nous continuons seulement à causer, à discuter avec nos artistes de Wenge Musique à Maison Mère, de lui-même Igwe, le big boss Ranson, Igwe de la Forêt. Tout ça vraiment à la cadre de Betara Masolo. Il y a un mouvement vraiment Makambo Ezolega. Là, je vois Rolls Niance Sensei, Babi Bakalate, Benetka Mpanzio. Je vois Henri Mundele, mon ami cher. Je vois Gelor Umbaki Bokolo. Je vois Santos Antonio. Très, très chers internautes. Aujourd'hui, nous sommes avec Golbert. Nous sommes avec Golbert. Moto vraiment après ça, nous sommes en casse pena 7 jours de la semaine. Tout le monde est vraiment. Namandenga Moulainde Kamusana Bango. Et zo l'écran vraiment. Bonjour artiste. Bonjour Nenigo. Qui me salina yo? Tranquille. Regarde swag sourire déjà bosser mambo tambola bien. Joie ici dans Zambie. Ce mot de temps boyina tula na bela ibino na boyo bagina roya. Yangwana ka sevangot kasi. Vraiment artiste depuis que pendant un certain temps Wenge Musique ils ont un animateur ndenge baleka subitement comme ça bani comme un éclair nde balobara en français Golba Bimi Outawa pi pour que les lots on se retrouve pe la maison mère. Ah nga musique na banya pas vu nga lo fombo que l'on a pas le fombo maman na ki maman Wenge Musique à maison mère. Ouais voilà. Ou t'as pas le fumbo maman et pas na Wenge Musique. Tant le pas le fumbo maman na maman Wenge maison mère. Pour na moment na Wenge maison mère bana luka banimateur ba ina Wenge Musique ba kendaki. Ba no ça ba mouvement na bango. Ndi na yiki siko maman ko pesa siko image ki Golbert pour yangwa pas le fumbo na États-Unis miracle. Siko pas le roi de la forêt à siko il y a le bail Golbert. Ndi sikala le Golbert l'homme d'esprit. Mais le parcours non sous l'andel bien net à part pas le fombo avant ma maison mère net il y avait un orchestre sous les cas la personne opportunité té en autant on te donné et si na les gars orchestre musus mais na tanga non parcours ndenge les kaki on ko beta pas le fombo la ko découvrir nga sous bien na Wenge musique atanga soli banimateur musubaye nde ça que ce qu'on était na ko ke puis ba orchestre mususu na ke na pe ko beta ko réchauffer susu ni na zonga su Wenge Musique à maison koko talon la maison mère ezaki endenge nini yaki okuta poste ezaki vite okuta dia ba doyen bazaki wana yo odiembelika na sima bango nga des doyen c'est un bi doyen na kenda ginde na perde inde ki doyen nga na doyen nga na beta ba parking ba grand hôtel wana na ba doyen ozalaka awa après mo kenda ba faire rigola kolongola na kende na forêt na travailler na beta ba spiri na banzete ti sala sko ki na minute na zonga la sko Wenge Musique à maison mais na nga solo on a beta ba spiri on peut faire rigola avec tout mona o kuna yebika na ikata chauffement na kende na chauffer sous makasi pona beta sous na c'est ba pesa opportunité te yango boyo tanga ngo na parcours na te omoni yetu ninga ina répondre si tonga doko makuna tonga ko makuna na cri parce que na tika epé cri na tika epé travail na nga kuna si opportunité pesa ma été le lever dans mususu na habiter opportunité pesa ma ki na sa ibe travail na ngai d'autant na bano tangelo parcours place na uta ki na on place na uta ki kolonga kuna de sa na Wenge sinon ko makuna na parcours ali solo na koma ponga za ignorante na zape mutumo boité na tambola na lokuta pour na yebike kuna pe na lekaza parcours. Donc si on comprend bien aux allez dans la maison mère tamo bo kekuna après aux on sous maison mère si kuna elo ni on pesa public na pe ani na ndeka show émission des ango makambo yaki na vandi na pesa ki elo mobo ezaki ava mobali foka nga kwa na yo deuxièmement faut battre la musala mais seul ngo vanda siko bien futa la kiti pour kiti seul ngo vanda na otali ke kiti wana na basete et tobole lamba et les la kwaku carrément vanda si boka ngo c'est pesa public tu na bisi bango batu kende ni fuka nga kwa ni tukangi kwa na biso be moya makasi me tukangi kwa mobo to vandi kanga kwe chize de sinda kanga kwe avant de siete kita libaya baya etobodi pota izolela kwaku ya gola
ma voanda voanda tokenda ngona mayoko tele Oboyo tanga kotana ya gola pona bobeba na uko tena ngoma de pa yangiama Mokyo boye pe libanga mokyo boye pe ka libanga na ane leader no ka ba cri na nyonso na tanga ba kombo ya bato tanga na kombi de pa yangiama kombi deja yangiama voanda c'est un peu borang ti na bo ngota eza ba richesse na ngai bato batika la ka yo kango pelo kango nzulu kana onte ti le betaka parce que awa na maison mais lo ni o propulsé Amad Golbert yo lingi ala ba kitoko azala mayele me voza la pena moi masolo kitoko pelele est-ce que na ogang te po bato baze beli ba sola na pesa ka message na bato ba otala ngai kana sebe no na bana ba yanke bazo senga nini non oui je m'appelle Golbert non oui il s'appelle Weranson abinisa Kinshasa Europa azobinisa mondati diembata tozotindika nalingala babengi nini nalingala babengi diemba bongo na français babengi nini ko na français babengi balançoire toke balancer ba mama balançoire balancer c'est 1 2 3 4 5 allez toke et puis que na générique wana Golbert a bêta vraiment ba biloko ala ba prise mais ndé tout le monde dans la générique on est batira ambulance dans les devants te ba ambulance te ambulance ndé mutara kana titulaire à générique titulaire ala kati ngata na kana kuta pe lobeso nakuta pe Diego Kao nakuta pe mo ambulance c'est ba chay ndé lo bitam sur remarque na ba chay dans les devants fallait so biloko ngaka no boka on question akoma to la nandu le biso tout kuna yoka boka bakrini na ye bazwa ballon bacharge bakiu ya aboka akuko boka diemba ti pa bike diembe c'est Golbert akuko boka lundi mardi ti pa bike ba lundi mardi c'est Golbert suwe bisanga kolongwa na ye na maison mère et ça là on est ni tant qu'ala ya animateur bando travailler na cohésion ça là pasi ata momino biso bokabone ça là pasi monsieur izaki neni bataka wana bango baoya na bango parce que wenge musika maison mais attaque mobo yango moyebine tindika bato yango yebine ni façonna bato vide ya ambulance eza na otile loko mona ngwa na tuni yo nde mtuza ozawana yo mona ngwa oboka ko santa vide na sens ne santa mona ngonde nini ngana mona ngonde ngana yaki pe wenge pona mutu te ngana yi pona bango te ngana yaki j'ai fait mon travail donc na été maman pousse-toi. Moi je vais me mettre ici, non. Donc t'en as yé pour ça travail. Bien moi. Biso de okuta to kuti bato baye beli. Si na biso pousse-toi. Hein, au monde on te moi genre, t'as fait biso ka ndeni. Golbert on a cri, na ça na on boss. Ciao. Dans. Oza na on temps. Ngana ko bo boaka le bon mambo mangamo. Au monde ba koto yo lo ba na place yo lo ba na boyo tanga kombo. Ngana yaka na ba mututi na kati manje bakaneya munjila balingi ngoma dia matabani makaneya neya sapo yo makite la vie ngona ngai yo lisuna nde ngana yaka mutu na yaka kati na yaka be basuka isi finde kolo kase ba salo bageneni ni te yo fu boaka ngaza compléter ngaza na ba plan de babaki ki divina ngaza animation. Donc na ko ngate na jelo mo na quartier na yo bwa ka ngo awa te ngaza na makambu na mutu na ngao batuna ba découvrir te batuna ba découvrir ngate ba découvrir ngana ba cri ngaza na ba capacité ya banzembo pona yo ka ba papa tabula ina yo ka ba papa Franco na yo ka ba Moïse Mbiye ça dit oyemba be oh mais qui dit de on a salé ya chant et comme on a vibration parce que message biso do salé comme ma pinchi mais na nenga makambu o to salé ya chant. Maintenant, Golbert, nous avons une question. Au travail, on a un travail générique dans l'ambulance. Ambulance a été kolongwa qui par héritier atana Cosa Nostra. Et kolongwa ya ambulance, tout le monde est arrivé à Jamaïque. Mais depuis arrivé à Jamaïque, c'est comme si Jamaïque a eu une opportunité moins mingi. Et puis, tu vas voir même que Single Euro s'est préparé formidable. Mais tu as yende mutu, tu as fait ça la marambo. Et ça a dit à quoi?
mais biso to beta na boss moko o azayi mutayi bini na coach makambo na ye ozomona nga na ko beta to lo nga na Golbert mais nzama o lo banena mutu ke yo faut coacher Golbert avant na ni place nga na buma nzoto nde parce que biso tout ça là ba boss ça moko ata na ke dans les devant na ke place nini c'est derrière biyo vanda ya vanda total nde makambo ekende ozomona nga na yebi ke avec Dieu, il y a toujours l'espoir parce que travail autour de ça là, et ça pour na honneur ya peuple. Nous yo constaté que qui n'engi banama ibaye, ba ça là travail et comme le roi neti bango non. Le roi de la forêt linga bat bawe là parce que il m'a coaché abiso. Ah do yango. Donc, Koya Jamaïque, mais en réalité, Koya Jamaïque, l'engi ça robe mon dame. Tu m'as en ambulance à qui yondo tirali ba charge, mais tant que baye suna élément monsieur ça romo olenga. Ngana beta tourna mboka ona kanga. Ngana mta défaite hein. Et l'engi sanga ne. Muto alinga ngana muto ali a pilipili. Ngali a pilipili. Nali a mondongo. Nali a makasu. Na olenga ne. Ngana Golbert. Nandenga mabeti ngana Golbert sina tangilo banzela nga tu be chèque ya lati nandenga mabeti ba parcours na tangilo na tangilo parcours ba néanté ba parcours mo be na chacha babi ba ya ba yeto yambi bango baluka ba cha babi parce que ya fierté wenga musique à maison mais je comprends ya fierté sur ya ye moko lokumu ya ye nanzambe donc ngana bangati ngana yaka tamba animateur ba wengi ba yeba ka danger wana tamba longwa ka ngana ya otanga journal de 250 animateur recruter un Golbert ngata na sa ikisita avant ba roi David ba ki ba kenenken azo bisayo tanga ba journal wana nga ba lobela ba histoire na mikil na kena na mikil ta bongo ni esala ke o borate wa se bongo nzamba bisenga o vanda oya. Oh, non, répondre au clair. Nzamba ibisanga au vanda, au brûler, mais non vendre ça pour ya sus. Banimateur ou tangilinga bangwana. Oh yolo, oh nsena biso tangila ba asuste. Na histoire andule babunga. C'est ba côté là yo ba tindika o e fort na ota. Banimateur wana o tolo babunga ba sa asuste. Pongam na yaka na brûler na époque wana nzamba bi ovanda toka terre ko mi ko ba komisa terre mabulu oya luka ba o wana yo tangi animateur wana o tolo bana ba kene ba roi David mais simana bango za ba sele za la ba brigade o tile lobi azaka na yebisa yo pardon ngasina lobagi o ngo botsela nga ko bi botsi na misu fona longola ngona biso babunga bala asuste oh na yebisa brigade na tango mutu te na biso ba animateur wana kaka ba asuste. So Golbert idéologie dans le monde d'animation ça là vraiment nani attends on a parlé d'autres là ba vena au la télé au la collègue dans la télé au ma pesa au goût et là pour un animateur ça là vraiment idéologie nanga bima idéologie Moïse fona bimisa esclave faut pas longa na mboka pharaon Moïse a mis c'est Golbert bisayo oh est-ce que idéologie non on boit animation na idéologie Moïse fona longola ba esclave na mboka pharaon to bima to ke lia musunye parce que to lelo sotro faut comprendre ce que na sangisa bango tout ne na bima Moïse so ba wana ba reninga na renier bana Israël en oyo libéré wana ya net bana ebele o ba oleka na collègue na yo kaka to pipi ebele o ba oleka na TV ba owelela loka bango ba yeba animation mais ba yeba animation te ba beti batolo ba sali o nyo sesenga musique mais musique ya kuna te musique il faut ba bimisa yo ne biso ba bimisa biso c'est Golbert yo ndimara na ba collègue no te ba beta lelo te ba beta bien non parce que ba beta bien ba bunda bien mais ngana na idéologie Moïse ucho boya bon ka tout à l'heure bika ke ba belo ba yo lo ba yaka wana na bi bien o ba yaka he ba yaka na munama o ba yaka c'est ba yaka na munama c'est ba yaka na mama ba asuste ba beta ba on a ba chance abatu ba beta na ba chance abatu menga Golbert o mana beta na chance na nga ya nzambe collègue na yo animateur lokola yo tenande ngai bayi na ngati te meya no ndanga mabete biso nyoso to bino nyoso saka ba pluriel bino nyoso ba musicien mais tant tengelo son tengelo peut-être combo ya musicien moi les capé ngai tangela nga ba yakao parce que na beta na bango tangela ngai ba o na beta na bango lelo
et ça la bien et ça la fanatique. Obeta bien na Bercy à moi. Ti na beta na été. Bercy za yo za. Beta na été. Na beta na été na biso tangela nga ba oyo na beta na bango lelo ba sa fierté a wenge musique à maison mais na beta na bango ti. Parmi ba onions ba boki ba généré. Ça c'est le parce que na parking à Grand Hôtel. So e bistoire. Dans la parking à Grand Hôtel au monde qui c'est le dans la pointe va présenter Golbert. Animateur to jusika a parking na type uniforme ndenge mona ba musicien dans la génération ba yaya wana bakoma lo ba leader ba yaya wana bakoma ba leader nga lo na musicien Vinsoni parce que moment wana na beta été na beta ko lakisa mutu te mais na frapper ka fort parce que c'est l'histoire fa batanga na histoire ki Golbert wana animateur mo bazwaka boy absala bouloté mais ce que lo na ça boulot c'est déjà l'histoire. Maintenant, tant qu'on a la générique bimi et belé na Congo, la générique est belé, zo beta pe misobe même au Ezuin même au Ezuité. Tant qu'on a la nuance soit na zo beta la télé, zo beta partout au Congo comme pourquoi pas à l'international. Tant qu'on a la générique nuance soit na ni ma ozo apprécier qui va sal musala mana. Tant yo ta la générique wa na TV, crini ne accroché les guidemba. Non, on a quand même journaliste va question zande nga. Journaliste c'est né bazo coach sa biso makam. Na ba confusion na ba ya. Moi ngai sentiment ndoulé. Ouais. Ba bando beta chef na nga igo zo beta clavier fafa. Ba okopumbwe. Okota na ba ndoulé. Aussi qu'il a partout ba animateur ba musicien ba ali. Diemba to ebi ke beti déjà et seulement non mais ouais bimi mikolo nga tu. Elo ni longoli. Ah tu ni te ouais longoli diemba mais tu ni oyo zo apprécier moi ba sel musala bien. Elo go longoli diemba ezati dot. Donc pona on dit ma ba sel musala bien faut longa no diemba. Mais faut longola diemba. C'est bango tout ba fouter sel musala bien te. Ba crocheter. Na ba crocheter faut pas crocher pena elo mo kangili to. Yo ki senga luke tunde crocheter. Tu vas zinga luke to no yo ka su diemba boy ba facilité. La facilité tout ça il suppose nga longo na Golbert. To tsino ki yum do diemba. De lo ni crochet ka ngole ka diemba zata. Moi si yo lingi foda ki toko foda mayeli me foda na maso. Fanatique zongi si ma solo. To yesu boy pour la tabo no tout si boy faut balancer. Na balancer ndeni balancer quotidien na ba chambre froide. Kilo mo go le ka kilo muninga te balance. Non frapper fort au ni matin yo lina go mande na beta ba tatouage ba mona ki mission wana non wana yawan vraiment Golbert wana ochubia malgré nga ba bona ngotanga ko mochubia azo lingo tanga ni depuis muta beta ba tatouage à la Bercy à moi ngazo linga te ko tsa ba komba batu ngalu na beta na beta musique ba papa na biso ba wulo longoma ba beta la musique mo ba mettre kimisi ba beta na mikili ozoko pa da ba musique mo ba masana ba pisquoire ba pechona ba pisquoire ba beta ozomo na musique to beta musique mo ba polémique te il faut ni biso rien au contraire et fou la bato actualité faut ça y a écrit message et ça souvent des comme ba tatouage comme maman me belé tout ça ye ka tem da beta tatouage ba lilouane pe ba beta ba tatouage ba masana nga ba lilouane to so la masolo Congo au monisco le go ma biso complexe. Ouais, mais gaou n'est pas gaou. Batambokani. Ah, bah, il va rien. Mais tu as solé, tu as solé. Le poisson abisso africain. Même à ta lili wana, ça peut matin. Ah, ma sanangaïs. A beta bi tatouage. Yo ngoko tsa mutu mona lisona abisso mteki bien bu batu ba otala ba fanatique. Hein? Acha madi la bunde sa otala vandi boy kuna ta yo moko. Ya shikito bangu sediri maile ba vandi batala ki Golbert ba tuni mituna mo boy. Faut mettre la musique moi ils ont qui indépendant dans un rapport. Adolphe Tony Leo mon vieux Otalanga il passe à Vandi boy diamant noir. Hein boy. Magloire Mayaoula hein. Ata yo mo Magloire Mayaoula guerrier noir Otalanga parce que Golbert ba tourner mutuna ba aux environs. Tout bête en trace. Tout bête en musique qui na ba trace. Golbert les grands animateurs. Comment ça ça pèse hein. J'ai l'histoire hein ba honori na mwana ba Isaïe 54 ba zachali nga mona Yesu ba histoire nanga ba diemba ba kanga coin ba vandeli c'était histoire nanga ba bolo ba nyama ba takusombele ba histoire nanga de sujet beaucoup ozo la ça crochet pe na mboka o de oyo tanga na ba tanga pe ba blo na bango yo crochet ils amingité Golbert tango tala ba grand o baleka to bi ke banini animateur atika mo ba record atika mo mama minene na Congo ils allaient vraiment Bill Clinton Macintosh ou azala non son nom place ali kogiele
kukiele madoda dodange elange zamolai dodange. On dit moi que ah ouais, mais Bill Clinton Macintosh mater asala banzela na ye menga idol bino nyonso netika boya nzela na idol langa Al Pacino okani na bwaka tikanga kwe avandeli sete ngakuna yo ki Macintosh te kukiele madoda azape na école na azape na bana ye asala pe bana tubo yango te me Golbert nina nangolo babala ni vida de rabango libundu ba mituni veje kozala wapi na libongwa ndolo ndakala kutwa siliki bomba benge petit poisson libongwa ndolo e oyoka ya alpati yo idol novo Al Pacino aloba yango na masha mote na sangisa bango tu po tutuka luchi mon premier pe likota ba likolo kuna zai na ba mawana ye Al Pacino avant inception na ba deuxième voix na mawa na histoire mon pesi na koya côté mo ba beta lisolo na koya côté mo voice bima ya ko vibrer mais na lisolo na ndengwana mais tu biso nyonso ke na masolo vraiment c'est comme si tango Bill Clinton ayaki efasaki bango nyonso wana te lukuta na bete eloko eboma biso na kini tolinga oza branché nga za branché te nga yoka bango tu na yoka bango tu na cha bango lukuta na bete si na oboya ba oboya ngai mais si na otanga bango tu je jette les fleurs nga pi ba jeter nga ba fleurs ozomona Bill Clinton ozomona tutuka luchi seleo venanga mboshi ozomona Al Pacino papa na biso Willy Longoma na ba Piscoire na ba maître Gims tout wana nga cha bango ba Jean Goubal papa na biso Jean Goubal papa na biso loko kanza nga travailler partout nga travailler raté ma animation na za stationné te nga travailler na ba papa Franco ba papa Taboulay ba Petona ba bébé Souza bébé Souza ba ligne wana ba travailler na ba bébé Souza nga travailler na ba Marie Moussamou na travailler na ba pasteur Moïse Mbi na travailler na ba pasteur frère Patrice yo ça vraiment standard bango tout so ki ba ligne na ngayo na beta ili solo et puis ça ka succès siko Golba tout solo non ma solo mingi ya maison mère vraiment parce que ça orchestre oyo zo évoluer maintenant zo évoluer na maison mère ndengo muna maison mère ndenge kende parce que ba tebele ba loba ke maison mère ya kala na lelo neti ya vitesse monte na ba vena mino ya kala ba collègue ici je peux dire simplement ba collègue na mino ya kala neti bango ba souffla bien ba payer ba car ba payer ba mapango ba kinda ba poto ba beta Bercy ba Zénith mais bino neti ka na génération mino chance ngo ezata ina mboke kende ina mboke kende ina nzamba bi moment mon peu bo makambo seko ya moment mo msukeleka donc attends à vivre na chaka un moment doit arriver moment ezali moment msupi ma msukeleka oyebang sotan wana sala ke bo vivre vraiment ne ba musicien ba vivre raté ngane na buna na très à l'aise parce que le leza ndule mais au Seigneur a bombeli nga lobi na ebisi metanga ebisi nga ndule funa sa travail za na ndule nga na beta na sa boulot tout au Seigneur a tindanga yangwana na rebobinage ozomona na chic basse na nga na tanga na chic on a minicho na bino nyonso animateur à maison mère ndebo za minicho na ndé vraiment titulaire quoi na mutu na quoi na titulaire mo le roi de la forum da coach abiso mda Pierre Bakri ndabo musa Bakri okoboaka to wa titulaire te ngane psa muta konza muninga na animation za konza ndeni biso tu interpréter bilo batikaki c'est babi ke chabilo ko oche yango mtela sa force ya mutu et puis biso se biso bazio fo boaka eloko ekanga bita boso ibe wa titulaire okanga na oti. Maintenant, Golbert, formidable single et maison mère aux ça kalaté. Nous avons dit que single on est du genre présentation de Jamaïque. Golbert par exemple cri na kati ou comme. Yo mozolo bango présentation za nani za Jamaïque. Bosco Golbert bimana kati ne. Ala nango générique mo ba
Fouli moutou trop mais yo beti mo lo moi. Ça élément il y a les rois de la forêt. Nga za élément na yi. Si alobi na nga cha a na ocha. Nga we la ta. Nga na ebi kende to ça la plan o babi za ya Jamaïque. Si babi nga ya ocha na ocha. Si babi na nga yem fa pousser. Carrément je croise les bras. C'est tout ce que quoi. Na ebi ke Jésus bien boyoka biso. Nde ni toki. Boyoka. Comment Golbert pour na rato souffler mon mukie na émission na biso na ebité soki oko bete ça ta mo lo moi sika. Lembi ndoki na bana na yo komi na bana ba voisin. Lindende 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 lindende. Oboti bana batata mibale aza mwana na nye. Lindende 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 lindende. Bana oyo baboya sutse babengi bango ba ujana. Lindende 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 lindende. Obeti na ye obeti na nga osali eloko nini lindende lindende lindende. Shipera shipera di shikupa tu shikupa di shikupa amaya ke omona ngo supu me yako meka kiki badiota bafiniero ma omona ngo supu ujana yako meka me prince mobola de kabinda musogoli mukengi dile lindende lindenda. Golbert oui on peut se faire plaisir nga zandoki na animation voilà sincèrement on peut se même nga plaisir ayi mais nga na yo ba feeling à Macintosh te so yo give feeling na ye eza mabeti aza animateur wa apesa pe on air na mboka na limite biso tout tambola ba cacher moko ngasi na loba da idole na nga na ebike na animateur na pesuka image oui beaucoup la mato ino ça dépend to vivre quand on attend na moment il y a un temps il y a aussi un moment un moment doit arriver il y a un temps aussi doit faire quoi doit toujours arriver. Ouais, Golbert, vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et je dis presque parce que ça demande encore que tout le monde a un mot de la fin. Et puis, moi, je dédicace à la kaka. Mot de la fin, nous sommes à la nine, vraiment, ma amené sur ce solo. L'émission, parce que nous avons senti aux gens qui ont moins d'âme. Aux gens moto yokaka. Ali ngaba bayokaka. Pour ceux qui pensent que eloko na vendre na yoka. C'est na bino qui ba comme musuna émission, nous sentir maki au changa palace. Moi, ça nous mingi barana ba mwana te. On a trouvé chez eux né en wala. Qui émission au batu ba otala biso. Au batu ba otala par-ci par-là. Faut sentir mal était parce que l'émission mo boui ba éviter polémique. Vous en mutu mususu. Ah c'est la place nganga na vandi yango tikala titre ya mouvement Golbert ko taboya kentel. Non. Na beta musique mo ba la kisanga na trace. Ba mingi ba beta ba la kisanga na ba trace te. Na sentir o na sentir na trace ben sentir mati likolo. Za suba jeté, za magi mama solo e salama. On se pesa mote na ngai na papi kuji kutala na Suisse. On pesa mote na ngai na Bobo Ntseka et Christine Kapinga la comptable et pourquoi Patrick Trifazé oyo za moto a panza maele na ye bisika tout pour na nite na bossa na shikito bango moi na Santa zo sala toujours fiereta Santa bisika no so ali ba mona make shikito bango a défendre na bossa na te Michel Libondo si na Luanda na mona Pichukala na mona ser na nga Chuchuna Maloma Konda na mona champion Eric na mona Jansi Mujai na mona Yemo Susu Padou Masamba grand frère petit ya Koko Kilo grand frère Patrick petit frère Madita na mona malamoko Yemo ko mamu kepidi j'ai un catalogue na mona Yemo ko Carlos Mbia Sonongol mon vieux mambo sala Yemo na pourquoi na Adolphe Tony Lewa Yemo ko Susu place azali papa na biso edi le mambo sala Yemo na namona magloire mayaula namona suye moko jina kawaya ser na Albert non c'est pas tout élément biso mo muke mais avant vraiment to chiter na élément biso j'aimerais que babilo wana betela biso na ba début wana o to bi ke salama mami nene na Congo ezo betara ti lelo non c'est kilo ya mboka
Oliga bongo tu vas militaire wana. Suka pakebo. Donc na olinga vraiment que obetela bango biloko wana. Moi obete mpanzi wana na ba te polémique te. Bilo obetela ni avant de lisende ba biloko ka lupango za ambassade. Pesa ba tupeli ba vie. Na olinga te na tamona berere na commune erreur mo boy. Moni de l'eau émission tout ça là ils allaient bien. Mais ça va moi ça me soupe ba ta mon berere azaka côté moi Goldberg a sala mo mbe ba tingo titre émission ngaza pour ça mingi ba œuvre oya yo ba œuvre wana za yo de fate même chez beton honorina mwana honorina pataro honorina mwana fajam dinero ya no elengia ma Sylvie Mapata ya no elengia ma bendela Congo Sami Sanfrai Tony Mukuro Sami Sanfrai Yamari Komoriama c'est tout Puniero dinero régler le problème au grand c'est tout Puniero Yamari Komoriama avant de lisende siete kita libaya baya itoboli pota izole la kachu vanda yangiama vanda ali tukena ngona mayoko tele kosra kule jogo isama beko benda monyama bende ngongo monyama bende pri diga minga benda wana succès waka na diemba wana ndema osa tira ni matena oboka ngati ouais ni matera oboka okangati yengela kisaki makambo oyo experience kota turo na nzoto ndengwa na pesa moti na yemoko confère Moussa Chief Noir Alpha Mapuya Ambara de Saint-Ouen wana bazaba v oyo bakamba pepesa na Goldberg par rapport ya Goldberg l'homme de Diemba to clôturer na Diemba Kakumani na bana bayange bazosenga nini kanku non oui je m'appelle Zini Golba non oui il s'appelle Weranson Abeneza Kishasa Europa Zovinisa Mondatie Diebata Zodinde Bidi Togoma Nadingala babenge nini Bongo na français babenge nini ko na français babengi balançoire OK c'est balançoire vraiment artiste vraiment merci beaucoup parce que c'est ce temps na banana yo okomi na bana ba voisin lindende uboti bana batata mibale azamwana nanye lindende ubeti na ye ubeti nanga usali loko ninye lindende bana oyo baboya soutien babengi bango ba ujana lindende shipera dishikupa Michel Bondo amaya lokolo monango supu me yakomeka dindi badiota bafiniero Mama Prince Mobola de Gabina il fait ça basakwa Sadu de sekole ngubu lipopotama yemoko na oloba mingi ti ba plan wana bo juger na linga mingi ba conseil na bino isala ngai bien mon numéro de téléphone ya wana pe na réseau na yoko to bosana yango nde plus 243 89 72 65 69 8 plus 243 89 72 65 69 8 ya bino yango. Voilà, vraiment artiste, merci pour passer ce temps là vraiment. Puis en même les caméras, on a tout tiré là artiste espace OK puis en même les caméramans incontestés, nous sommes toujours à la Zamba Playa, bien bravo. Na bosana café room na oboka ete mikolo na obengi aigle po mikolo na oboka pe likolo café room mikolo yo. Ouais puis en même bende so café room. Bogar africain bwe benda ete jamais ne se maki jamais chinois da wana makambo yango wana ouais kitoko vraiment na sepeli mingi OK vraiment puis même les caméramans incontestés na maison mais ça la vraiment bonne ambiance wapi nga vraiment ça la mélomane na sepela vraiment bonne musique ba lindende donc c'est à dire makambo vraiment donc oh vraiment ya bloro
et on s'est préparé au karaté pour consommer vraiment. Ouais, c'était vraiment Congo América TV de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5. Moi, mon ballon sur la bien. Et Nabiso vraiment moi mon bala sur la bien boss sur la bien vraiment nandenge single vraiment et on te sala après mon sala Congo Amérique site à Makambo comme il faut vraiment donc bien bravo les premiers artistes à la presse congolaise est toujours là pour vous servir et vous donner tout le temps Makambo Kabosengaka. Là je vois Gelor Umbaki Bokolo, je vois Santos Antonio na Katia State wana, je vois mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo, famille Mboula Mobimba et Maman Divine et Meke Juvenal Mboula les jeunes hommes Babi Mikolo Netska na oboka penate donc nazongele oboka Juvenal Mboula les jeunes hommes en couleur HK Djogo lumière d'Afrique la joie Moses na kati ya Soudaf et puis Mbemba les cameramen incontesté mon ballon na bora rouler batunyo sur na bora na émission na ngai parce qu'il y a zala na ngai partout dans zalaka vraiment pour aujourd'hui moi ensemble avec Pia Mbemba les cameramen incontesté na kati ya Zambara to tambuse micro na biso donc nous vous disons bye et au prochain numéro.